la chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour aux fidèles téléspectateurs, ici quand nous sommes besoin de biso. Merci na ba onyo so baza branché, bazolanda biso na ba télévision, ba ordinateur, ba portable na bino. En tout cas nzamba pambola bino, merci na ba soutien na bino. Na nyonso bozo sala pona biso pona EDTV, toza vraiment reconnaissant, nous apprécions à votre juste valeur. Et lelo bozo lobela sur éducation. Na memeli bino sujet à éducation. Éducation on a toza na ba point. Toko établir une grande différence. Il y a éducation na bana oyo. Il y a ba Congolais. Bana o bazobotama na Congo, il y a ba Congolais. Bana o bazobotama awa na Luanda, il y a ba Congolais. Tolingi toye banano. C'est quoi l'éducation? Nous allons commencer par définir l'éducation. L'éducation est la mise en œuvre de moyens propres à assurer de formation et le développement d'un être humain. Moyens pour y parvenir, les sciences de l'éducation. Voilà la première définition. Deuxième définition, l'éducation est l'art de former une personne spécialement, un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales. Et nous allons encore définir l'enfance. En un mot, enfant, c'est un spécial, puisqu'ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien, les enfants. Bana baby de côté, bisonde ba parents, to bino ba parents de boza disponible ya ko encadrer bana na bino pona ko mema bango na nzela moko ya malamu. Na kolobela mingi na obeta sete mingi na ba parents congolais. Oyo bazolongwa na Kinshasa, bazoya ko se résider awa na Luanda. Ba difficulté ya kobokola bana ezala mo ebele puisque to remarquer ngo vraiment. Bana bazokola bien te, bana bazozala ba impoli. Bazoza na éducation ata mukiete. Supposons mutalongwe na Kinshasa. Kuna abotami na famille moko ata exemple éducation c'est pas seulement l'argent. Puisque za na bana msusu bazana bambongo mais baza mal éduqué au linga kuti. Abokwami bien. Mais quand tu arrives ici, à commune mutu mususu. Ezala ye papa, ezala ye maman ba changer façon na bango ya kozala. Na bana ya kobokola bana ba longoli ba valeur o ba parents na bango ba pesa bango kuna na niveau Kinshasa. Au moins parents o ba biso to collaborer. En réalité moi na naza ya yo ndo bokolié, yo ndo botié. Mais ozo ba biso to collaborer mais c'est ton enfant toi. C'est vraiment incroyable. Et ça vraiment moi participo ba parents mingi bazoye batende ni akobokola bana surtout ceux ba komi ana Luanda ba parents congolais baoza ba complexer makasi. Bazoye batende ni bakobokola bana bango. Parents zo quand ça soit pesi mwana sumu ji nde éducation. Parents zo quand ça soit pesi mwana eloko kolia apesi ba boulache nde zo quand sango eza éducation. Or tozo na ba problème ebele. Supposons d'être en Angola, bana bazana éducation monte ya bien. To lobela par exemple culture congolaise na culture angolaise eza ndenge moko te. Mais ceux qui yo parents oti Kinshasa oye ezate ke obosa na ba valeur ya mboka na bino pour que oya ko adopter o eza awa na kati ya mboka o non. Ceux qui yo boti mwana yo oza congolais, mwana no aza angolais. Mais te angola mutememela ki ozemi te angola mutu eboti liyo mwana ezobokolela o mwana. Yo fo bokola mwana na yo na ba façon na yo na bandenge ba kolisela bino et pas na bino. Mais au moins que parents soient commis awa encore na Kinshasa zwaka mo occasion te kokota moi Shoprite na kokota moi ceux qui ni alimentation mo boye ba kero banini aye awa lokola ngolé sangisa ba banani ba niveau le plus bas ya batunyos ba utakata uti soki wapi bango mona moyen te ale aye awa koti na rythme wana eza moi passe moi na Kinshasa mama ke wenze ake na zando ake sombela moi ni moi minute kilote ake sombela moi na ye wa sengla mukuse. Mais awa mama yé moko congolaise ayebi ke na mboka na bango ezala bongo te. Suivant exemple ya ba séné tozana bango a bazé belé. Mais tu vas remarquer que kaka nde balata na mboka na bango kaka nde bazolata bana na bango a kaka nde bango moko bazoko évoluer mais chez nous ce n'est pas le cas. Ngana zwaki moi occasion ko fanda na Kinshasa pendant temps et belé. Mais na sentir qu'il y a une grande différence entre culture na biso angolaise na culture ya Kinshasa. Et puis na makanisi nanga na façon nanga na résoudre non
kolanda culture ya mboka oh c'est très important eza bien makasi par rapport ya culture ya mboka na biso o mona deti kuna parents zolandela mwana na ye ndenga zotanga. Quand est-ce que tu vas remarquer que capacité intellect ya mwana no ezokola soko zolandela ndenga zotanga yo parent otalaka ba devoir te donc o sentir que parent boti mwana Kishasa aye aboti mwana azobanga ko éduquer mwana awa mais mwana Kishasa zo bimisele manzaka nyonso puisque abike kuna bana ba se soumettre facilement so les parents habité so les parents le bi si mais awa eza bongo te azoko ogangela mwana te mwana mukie azoisa mama na ye voti bate azofinga mama ne ofida puta wana laksi mwana makango mais mwana azana capacité ko finga mukolo makambo wana. Pourquoi? Parce que eza toléré par ba parents bango moko bazoba te ndenga mboka na bango non ndenga mboka na bango te po yo mboka oyo memela ozemi te tango yokaki pasi na yo ke na hôpital ozalaki na mboka oyo tozalaki yo moko osupportaki zemi na yo moko elakisi ke fo oyo epesa bana na ba valeur oyo ezosengela pour que lobby ba représenter yo puisque mwana na yo aza yo ya lobby pourtant tozonga ta na Bible soki tozwi nani Abraham tomoni déjà Isaac pour Isaac wana on sentir que mwana zokola selon nini ba valeur au papa na azalaki nango. Abraham azalaki riche Isaac ayeko zala riche poani aza bokitani to descendance ya papa na ye azo refléter image ya papa na yo pe linga lobi mwana na yo azala bokitani na yo. Mais tant moi nous avons impoli, bana ben impoli balinga bango tende tinga na linga na bana ben impoli te. So za impoli pembe na ndo binga no ka sai. Non kero longwa pembe na nga parce que oza impoli. Ozomon. Donc eza moi passe. Parents azora tant ko vérifier ba devoir ya bana na été. Mutu atangisaka mwana na yo oyebi ete. Ceux qui ont moko lemba une éducation mwana na yo, ba pesa biso 3 moyens ya ko éduquer bana. Premièrement, on a la maison. On a l'église, on a l'école. Ce que mon esimbité mo zo bunda no beti mwana sali bwazongi sibwe. Eza ba msupe balekela ba parents mael. Mais so ba bikaka professeur azoya mwana zongi mutu. Poani po moni azo banga ayebi ke kuna professeur asala ba jeté. Mbote bandeko ya balandi ya Eco Dynamique Télévision na pesi bino mbote partout bozali ezali ngai ndeko na bino Jerry Monkia na ye liboso na bino na pesi bandeko nyonso ya France, Belgique, Afrique du Sud et pourquoi pas Kinshasa na pesi bino nyonso mbote tozali précisément na Angola. Mboko balobaka mboka tata te mama te mboka bana na bana mboko mwana mukazo yebisa yo voti bate azo yebisa yo voti mata o fita puta mboka ngo yo. Mutu nyonso akozala na besoin to couvrir événement na séminaire pasteur ozana thème ya kolobela na plateau na biso ya EDTV tozana pona yo mariage anniversaire baptême retrait de deuil tozana pona bino sans oublier ba musiciens nyonso ozana besoin tout ça la promotion ya album na ye tozape wana pona bino mutu nyonso akozana besoin tout ça la publicité activité nyonso tozana contact na biso eza juste nase na si wana komona contact na biso soko bengi biso tokosolola tokoyeba ndenge tokosala makambo nyonso na pesi ye moko ye mail les grands boss ya EDTV Richard Tampeti na famille na ye mobimba na pesi bango mbote na bosanité bango moko ba combattant ya mboka bato bazobundela mboka na bosanité ba combattant ya mabord Titanic na bosanité na pesi bino nyonso ba mbote ba combattant ya Skwanza ba combattant ya Palanka et sans oublier ba combattant ya Kuka na pesi bino nyonso mbote ndeko nyonso wakozana na besoin na nga eza facile a contacter nga na Facebook na nga na koma Jerry Monkia o nyonso kozana besoin na ngai akeni na Jerry Monkia akoma Jerry Monkia na Facebook na ye soki epe na Instagram okomika Jerry Monkia komona ngai ciao. Professeur bazawana mutatangisa mwana okuna classe oyebi ete
au moins qui ont bana bazo kende ko lokota ba éducation et belé ba ndenge belé po nini po yo moko oye ozara na temps ko vérifier vie à mwana na oti ozara na temps te oyeba mwana ngazo tanga ndenge nini ba kote na classe za ndenge nini boyena boy ozwi mwana koti na une école ya portugais l'école ya portugais na batanga na 2 heures 3 heures 3 heures on peut neti balina ba ko tanga te ozwi mwana okoti na bekole nyonso apo nini complexe ya Angola parents sozo boko la mwana eloko liboso folo la complexe folo la ko banga tant ozo éduquer mwana ko linga te mutaya ko cheka commentaire ko sala ba ete ko so sa ba ete puisque za mwana lobi soki apesio mutu passe bango ba ozala te oza yomoko ozo supporter ozo lobi akomelo kuluna ko boma bato kaka yo mutaliboso landi mwana kuna na prison ofuti mbo babimisi lobi susu azokisi mutu na hôpital yo wana susu mbango OK ofuti mbo mais soki o laksi mwana na onzela malamu so laksi mwana OK boete ko sala boete ko zongisa boete o comprendre que mwana yo akozala mwana moko mutu nyonso bando sepela oza pembeni mutu nyonso bando linga ye po nini po aza bien instruit bien éduqué mais yo zo banga no kotangisa mwana ozo préférer osombela mwana elamba mwana atambola na tama kolongulu mais kozangisa mwana mbongo ya classe te kozangisa mwana mbongo ya classe te kozangisa mwana classe te yo mwana makoma mvuka yo so eka likolo indi oh mama nous voyons na shkola yo pe kokete fanda ce n'est pas ça batu bazo confondre lelo mimu bazo confondre mimu kinyenga na éducation yo tango zo mwana leli opese biscuit mwana leli opese sumu mwana leli opese yogourt wana eza éducation te wana eza kari zo pesa mwana mais o esengeli éducation faut benda ko banda ko éduquer mwana de le bas âge natala na nini moko na internet comment éduquer les enfants mundela boti mwana na ye bébé na ye ya ba jour mais au moins que mwana ba jour azui éducation moko ko imaginer te yo so ba sona okela sana mwana na nini na chambre ne te mais mundele azui mwana tena berceau ya kela la côté mususu mwana leli aba aleli pendant 3 minutes atiki alela pendant 3 minutes na 4e minute akia landeli mwana pesi amelisi lobi nango mwana bandolela dans les 3 minutes ana bandai na lobi alela leli mama tiki moi 5 minutes amatisi azo matse muke mwana ana akomi siko aolala pongi ti 10 minutes ekokande omona mwana lamuki lobi lisusu ndenge moko do azo ba excela ba minutes omona mwana siko tango asoka za ko lamuka na 0h10 omona mwana mati mo ba minutes olamuka omona ki amati ba r olamuka poani webigata r so na lamuki na ngana banjolela mama okipeni ngati mama olamuka na ete mais yo so mwana kosolika bokele kotala mwana wana soki mwana le bokele kotala poani ozoyeba te oyo ozokanza ozo ko éduquer ozo bomande mwana sans le savoir faut ko pesa mwana no ba instruction ya malamu faut ko tangisa mwana na yo vindenge zala kozala na mbongo eza synonyme ya ko éduquer bana te po bana batambongo pe belé bazana bo mal éduquer kozanga pe mbongo eza synonyme te otika mwana partout mwana tambola makolongulu banda tikuna banda boy azo sillonner nini Luanda mobimba kwa nini po tozana na biso na mbongo te mwene éduquer bana ngeza te mwene sala boyeza te faut ozala ka ferme na bana po soki ko ozana mbongo kotonga bandako elakise lote mais soko tongi mutu construction esilaka te ozo construire toujours ko construire pour ni po o construire ki mutu moko mais yesko asani azalo kwa descendance na yo azo récupérer ba temps oyo ko sala te yango nde ye abandi ko a remplacer ngo pour ko travailler mais soki yo sepele kana tongela ba kotikela bana bomengo ezana ngolote batikela bomengo batata mwasi bazwa batikela bomengo banoko banani bazwa misusu kutu tant ka yo zo kufa tema que éduquer bon pe bien te tant ka yo zo kufa ka pou o mona ke biloko nyonso tikaki ekei nango perte po ani bana ngo bazana mitu esalaka te bana baza mitu ezo bouger kaka ezo ningana kana ba diam ezo ningana kana ba masanga ezo ningana kana be biloko ndenge na ndenge po anini
po olakisa ki mwana nzela malamu te tant ka yozo kufa inane bele kuna sama bena no poli bien te tema ke bano baza ba mal éduqué ali bateki biloko nyonso otikali to swaki et pas ya bateau ba établisaki ba différence entre bana oyo babotami na Congo éducation na bango pe bano bazobotama awa na Luanda. Comment est-ce que bazo ko évoluer à suivre? Boa tarde, maman. Boa tarde. Tu es surprendre na ndako no to tambusa micro balader bonio. Santé bien. Tu es ka rotungiso mwa mketo linto eba différence ya éducation ya bana ya Congo ya ba Congolais ba botama na Congo na bana ba Congolais o ba botama na Luanda so ko établir différence wana. Bon, pour nga penza déjà ertolo bela éducation ezaka éducation. Eza frontière te éducation ezate ko bana Congo na bana ya Angola. Problème eza que donc mutu na mutu. Premièrement, mon nom na ko utiliser za na nu nga na mona pona nga na mona ngo na eza complexe moko boye. Ezate ke o bana Congo bana Angola po nazaki déjà congolais na ngambu kuna na ye awa. Malgré mon canton na osalela mais ngamo ko na conscience na nga na ebike naza congolais. Donc jamais na koki ko changer identité na ngamo ko boye place mususu ezaki ndenge mususu place mususu na ye na changeant ko commander mususu. Par exemple na koloba na botama epa na biso na Congo peut-être bima libanda te suka 18h. C'est une bonne éducation to zaki nango. Siko na Angola ata na ovanda ngamoko soki ezalaki po éducation ezaloko moko ekotaka déjà na kati ya moto efandi échangeaka te soki ezalaki ndenge na biso tovivaka bongo etikalinga quelque soit mboka nyonso na okende etikalinga yango wana éducation siko par rapport ya ba comportement na biso ba o tozo uta Congo tozo ya na Angola par rapport éducation kando zoloba na omona ngo eza nga pona ngezaka complexe. Non bengango complexe d'un pays à un autre. Donc eza babilo mususu et dépendre pe na ba quartier tozo uta. Eza babilo mususu peut-être na quartier na bino eza quitté oye na Angola oye okuta nango découvrir ango. Moni un peu babilo ko ana et révolta ka ba esprit ya bato ba conscience ya bato. Ceux qui nazala poser na Congo na Angola et le mot échangé surtout par rapport à l'éducation. Netinga ino pes exemple na nga Congo na bota ate. Nga Angola na ye libala. Siko éducation na ya bien nazaki na ona Congo lokwa nazaki na mwana te. O déjà penser o nga nazana nango pour na venir na nga ya lobby. Donc na Angola yango nde na yo sa na Angola. Souci nange ezala bana nga bazala. Pour éducation ça ba définition belé éducation mususu eza mutu oyo donc mutu moko azofa reflecter yo donc ndetinga na Congo eza ndeti soki na kwena biso mobo tuni fi moko boye rita bobo mtu na finga na nga mutu te donc ndemo pe na olinga na mboka mususu lokwa bato mboka na bayebinga te mais ba oyeba bana na nga pona boti bona mboka wana ezala eloko mo ndenge moko bana na nga pe ba finga pe mutu te. C'est un peu ça pour l'éducation. Merci pour l'intervention. Merci beaucoup. Boa tarde, papa. Boa tarde, sim. O que você présente toi bon? Como nangai Florindo Kachala chamana mwene naza boss ya agence ya hôtellerie au tourisme kala mingi te boko mona na TV na bino oyo publicité mo makasi bino mo comprendre. Yeah, merci. Tous on a besoin au pesa biso différence entre bana ya ba congolais o ba botami na Congo na bana ya ba congolais o bazobotama awa na Luanda. Na réalité différence ezate parce que makila ya congolais ezaka moko. Tango mwana botami na Congo aza congolais, tanga botami na Angola na makila na kati ya Angola mais na congolais aza na makila ya Congo aza congolais. Ata na réalité lobini ba langue na mais azaka congolais mais eloko ezoko différencier moi muke ezaka sujet ya culture nde pesa confusion entre mwana oyo abotami na Congo na kati ya Congo aza congolais na mwana ya Congo abotami na kati ya Luanda papa ni na mamene baza ba congolais ezaka question ya culture mais na makila bango nyuso ba congolais. Ozo remarqué que l'éducation na bango eza la différence
est-ce que vous avez ça vraiment grande différence y a culture wana? Na réalité tu peux ça erreur il y a unité parce que surtout lundi makambebele tu condamné na exigence ya vivre na biso. Na réalité culture ya Angola est différent na ya Congo. Il faut te comprendre ka. Faut te comprendre makam ndenge ezoleka pe ndenge monde kene. Mwana aza na Congo éducation eza mususu ayebi beju te na balabala ayebi tatele mana na présenter makangu ne papa na yena mama na yena babala ni teke oh c'est mona morade mia na morade eza pasi na réalité na biso awa eza nango très simple parce que culture na biso to colonisé na ba portugais azane mutu moko facile ako beja ako pesa beju na mutu ako pesa bisou na mutu même na balabala même na kati autocar même na ndaku na ye même papa na mama ne baza wana mais na Congo eza différent parce que tozaki ba congolais bazaki colonisé na ba belge eza différent mutu pesa mwana apesa camarade na ya mwasi belge bisou place papa na mama zali donc to boma mboka te mais na réalité nous sommes congolais. OK, merci beaucoup papa. Bon, conseil comme conseil na ko pesa na ba parents oyo baza ba congolais bazo bota bana awawa baluka ko veiller beaucoup plus une éducation ya bana baluka bana ba copier beaucoup plus éducation ya pays au bon ba boteli bana te makambo eza ya bien bana ba ko copier on surtout eza ya mabe ba parents ba éveiller na yango pona éducation ya bana. Comme conseil na ko pesa na ba parents base veiller na éducation ya bana ba copier ya bien ya mabe en tout cas eza na place te pona bana bango. Bon na ko remercier mutaliboso na remercier na bien na kombo ya Ramiski la scène da gloglo ye mora ye biso la zanani na pesa ba collègue nyoso tu na pesa famille na Mubimba. En tout cas, na lingi bino surtout. Donc na suki wana. Mbote mama. Mbote mwana. Mama kombo nani? Mama Senga. Mama Senga ko pesa biso différence entre bana ya ba congolais oyo babotami na Congo et bana ba congolais oyo babotami na Angola, éducation na bango eza ndenge ni? Bana oyo ba congolais oyo babotami na Angola. Éducation na bango so nakolo basoki mama aza street na bana na ye éducation na ye ekozala comme memeli yango ndenge azwango na de base na ye na esika ya uti Congo akopesa mwana na ye éducation oyo azwi mais soki aye kotrouve bana oyo baza kati na oyo baza zinga na baza na éducation te mpona bana Angola éducation eza te les Angolais baza na éducation te éducation mpenza eza te leurs parents baza na éducation te mais bana Congo comme na uti Congo na boti bana ngai nako pesa bango éducation oyo nga na zwa ya de base na Congo yango nako éduquer bana nanga moni nako linga te ba kota na éducation ya bangolais non faut na laksa bango éducation onga na zwa na Congo c'est ça. Yeah, merci maman pour l'intervention. Merci moi. Merci ndeko pono pesinga micro na koka ko passer message na mutuna oyo koko pesa ngai pona nga concernant le lenge utotu na ngai éducation ya mwana wa botemi na Kinshasa na bana biso to so botaka na Angola éducation za ndenge de base alors pona ngai lo lenga na zo landaka au l'éducation de base ya bana wa botemi na Kinshasa na bana ba so botama na Angola. En tout cas, bano bazobotama na Angola, nazomona ezana ka moi éducation ezaka moi un peu différent. Pour Angola, tozana ba éducation mo tozolanda ka moi un peu éducation mindele. Nous éducation mindele, ba éducation de base. Pour nazomona ndeti bana babotama na Congo. Par exemple na Luanda, na mona katamso mwana koya, mwana muke na âge ba 5 ans, 10 ans. Akole kabiso awa apesa mbote te akei azonga sima ya tuna mutu mais le pan avant dakawate mais bano ba bote me en Angola azade ana maturité éducation de base akota apesa mbote ce qui peut luka mutu autuna luka mutu boye okoko pesa réponse mais eloko wana ka ta kama eloko na muke na bana biso bazobota na Kinshasa en tout cas izate ezaka pe po bana te ça peut pona mikolo pe pona mikolo
Alors, il y a des bano bazobota manangola, bazobota na ma éducation très évoluée par rapport à bano bazobota na Kinshasa. En tout cas, na sepele ya onde la zaki na ona koko partager na yo. Merci mbote mingi na pesi mbote et pas chéri na nga manjia na pesi pe mbote makasi et pas grand frère na nga na Suisse via Simon ya biso toko makasi mbote belé. Biso to kolikuna to éducation wana tant que tu vivre kotoyo mais il y a une très grande différence na biso ba to éducation kuna to kolikuna na bano ba botami yao. Même parents azan éducation ya marlamu mais toutefois à cause d'en avoir influence moko boye ils ont dépendre na degré ya éducation ya parents ya niveau éducation ya parents bazo pesa mais bano yo pe ba kutana ba parents moko boye baza ba négligent en akati Angola parents wana ko cause éducation ya kitoko mais soki azo sala suivi te azo ko telemela bana te na ba makambo oyo ko kutana mboka wa différence wana ekozala palpable ekomona na penza boye soki mopaya oye na kati ya ndako wana po ozo ko accompagner bana wana okosentir yo moko ke awa eza lokola lifelo moko boye. Donc éducation ya bana wana ya Angola bano ya Congo babotami awa bakoli awa soko tamboli na bango soko sali attention te okuta vraiment une très grande différence pe oko regretter na peut-être na ba comportement na bango. Pona nga mwana wa botami na Angola na mwana botami na Congo différence eza comme tel te et dépendant selon ba parents ndenge ya éduquer mwana ye po eza pe na bana mususu abotami awa ana éducation koleka mwana Congo eza pe na mwana mususu abotami na Congo ana éducation koleka mwana Angola. Différence eza kaka ndenge ba parents ndenge ba éduquer bana mususu ya Congo so moni ye otena mwana awa différence ezala te omwana ke mwana oyo aza impoli mingi. Merci mingi ndenge opesi ngai micro pona passer na loba malobo eza kati na ngai soki natali pona civilisation ya bana oyo babotami na Kinshasa baye awa na bana oyo babotami na Angola e ba Congo civilisation na bango ezali différent. Biso awa toza na civilisation to culture na biso ezali na régime ndenga bamindele partout yo kota na porte il faut beta na toilette il faut senga obeta partout. Mais siko mwana oyo awiti neti na Congo tango aye awa kokota na lupango mwaye kutapesa bino tambote tana ne rien et pourtant ke afandaka awa te akokendake kotala mutu wana soki amoni ye te nsima zozonga po ya kotuna eske omoni kingandi te siko ezali impossible eloko wana esalamaka te ndenge mpe tozomonaka bandeko na biso misusu oyo bakoli ya baminani oyo bazobenga bakayensha ye moko azoyeba vraiment ke oyo eza mboka na ngai te na ye mpona luka vi na nga me kokuta vraiment garçon azotambolaka na masheti na ye na kati ya nani na kati ya elamba et pourtant mboka na ye te donc musala kosala ba désordre ba biloko moko nani ebongi kuta yeba te ndenge na yebo na ye koluka na nga tongo etani ke nazonga na mboka na ngai rien bango kotambola na minduki na masheti kosala ba désordre moko oyo esengeli te kosala yango na kokoloba ke civilisation ya bana oyo bazali awa na bana oyo bazali na Kinshasa kuna eza différent yango na remercier yo na ndenge opesi ngai temps pona loba oyo nyonso to ezalaki na kati ya musuke na ngai. Merci. Boa tarde. Comment nani papa? Michel. Papa Michel, okoki kopesa biso différence entre bana oyo babotami na Congo Kinshasa bana ba Congolais babotami na Congo Kinshasa na bana ba Congolais oyo babotami awa na Luanda? Bon, en tout cas différence pour mes enfants makasi pour na mwana babotami awa na oyo babotami na Congo normalement pour na comportement eza vraiment c'est différent. Mwana oyo babotami awa normalement na oyo babotami na Congo Congolais monsieur ceux qui baillent awa bayaka na éducation ça ceux qui comme okola déjà donc basé sur mentalité ya ba Congolais na ya Congolais basangisi donc et comme déjà moi un peu
OK. Na ndenge mona bango babokola bana bango ezalaka différent balanda culture ya Angola. Ah, est-ce que culture angolaise est bien? Bon, ça dépend famille, famille. Les gens de la famille normalement ils ont la culture bien. Les gens de la famille normalement donc bazan éducation vraiment bien té. On a bakola vraiment éducation bien. Yeah, muito obrigada. OK. Boa tarde maman. Boa tarde. Okoki ko se présenter toi bon. Comment on a Clarisse Lema. Okoki ko pesa biso différence entre bana ba congolais o babotami na Congo na bana ba congolais o bazobotama awa. Différence ezali. Ce qu'il faut ba différence par rapport à nini pour on a répondre yo. OK, différence par rapport à l'éducation na bango. L'éducation différence ya makasi. Premièrement ils anoni. Bana to bota Angola, baza trop éveillé. Babina trop clair. Ya vanda, ya façon de vivre babina différence. Premièrement ils a éducation. Éducation à biso na Congo, ils a différent. Et différence à Congo na ils a différent dans sens ni étude. Bana biso ba tanga Congo ba tanga. On comprendre que moi na Congo tanga tout aza pene maele. Mais awa tano école. Baza 3 na journée 3 fois. Il y a temps et midi et pourquoi. Parce que ba tanga heure moi za 2 heures 3 heures et classe. Moi na ozwani na mtu. Différence c'est ça. Ya biso au Congo, au mona ke classe. Tant que on vivre au mona ke mona différence c'est ça. Il y a façon de parler, façon d'éducation, façon de savoir vivre. Au mona ke différence c'est makasi. Mais moi na ako uta Congo netinga. Moi 2 ans Angola, ako fatanga. Ako mankenga respect. Aye bateke o aza mukolo o aza boy age banate. Il y a une différence. Si quoi ça la ndeni c'est moi 2 ans et so vote baté. Atali opena so vote baté a telemi azo banako beta yo. O regretta Congo makasi hein. Ce que so moi le bina nga vote baté na mona ka kitoza mboka yango ce qu'on no répondre ni. Pone ti moi za 2 ans benga nga amiga za lokwa camarade. Ngana ko za camarade mona 2 ans te, no ko za camarade mona 3 ans te ma benga nga amiga. Abenga pe Clarisse ça ko ata no age na nga ce qu'on no betendeni. So ezaka ne to vivre na Angola ngo. Non sani. Non ndima kaka ya ndenge diga mboka to kuti. Moyo ngana sa o ngana ute na ngokune zate. Yango na ba différence ya makasi. Makasi ya makasi. To regeta bana biso na koponga za mwana nga na Congo. A présenté déjà examen d'état. Ce que selon nga to solana e o mona ke respect za. Ana mwana 2 ans. Ako ba pe mama fida puta. Mwana 2 ans. Fida puta la sisi kwa mwana makangu. Mwana makangu. Ce que no loba ndeni ze dika sangola. Na mona ka normal. Yango na différence ya makasi. Mais yo za Congolais, comment tu te permets moi nana yo afinga yo tandis que yo za éducation no utana na mboka na bino kuna. Mama, siko arobima apa voisin. Toroza na bayabaya efinga matoa. Yepa za mwa mkaka na mtu. Nga ro pese éducation ya ngana ndao. Siko ya libanda. Omonte ka zoka elibanda ayo ko nyo se finga parce que aza mwa mke mwana lo bane sabo ezate poza mwa mke mwana dresse ezate amwa mke aba fida puta siko no sani taki akoma comprendre no sani ni no yeba. Yeah, merci maman pour l'intervention. Yeah, merci. Na CP. Bande ko balandi bo uti ko mona ndenge to tambusi micro balader na biso na Luanda au moins de ba parents ba répondre. Au moins des parents ba lobby ba établir ba différence na bango et na bande na esa ki bino ke toza na 3 moyens ya ko éduquer bana biso na esa ki bino toza na 3 moyens na pesi bino na banda ko yo monso ko kite olandi ba professeur na ba on école et toza sous na église c'est total na proverbe 22:6 et biso instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas. Nzela nini yo ko talisa mwana na yo pour que lobi soki akoli a se détourner te. Nzela nzambe ba éducation belé tozo so pe misusu ba ozamba en église. Bon, supposons bano ba botami mama zate, papa zate, batika na batata mwasi abandonné mais bana na so lande bon savoir vivre ezana bana wana o sepela na bango.
mais atikala ozwata carrure ya papa nete ni ya mama na ye, mais aza bien éduqué. Pourquoi? Parce que akangamaki na église. Na kopesa bino exemple na nga moko. Maman nanga za mutu mwa ba voyage belé. Papa nanga kenda musala 1 mois. Mais lorsque nazwaki occasion ke na Kinshasa, nazaki toujours na église, nazako kende église nyonso et ebele ba instruction ebele nga nazala nango eza ya pasteur nanga Espérance Mbakadi, l'église à Mangema. À chaque fois on ngana sa elo mobo. J'attends la voix de mon pasteur. Il me dit, et toi aussi, tu fais ça. Pourquoi? Parce que j'étais tout le temps à l'église. Pasteur Nanga Zakoloba, j'étais une fille jeune genre, que ça la beauté, que ça sa beauté. Tant que maman a fait ça, t'es pas au moins la calobe kene. Afrique du Sud, le bazar na matadi, le bazar place boyé. Quand mon pasteur parlait, azane na chair, ay fan sangante na kiti, o tala boyé. Quand ninga zote ya bongo na réunion ba jeune, tindaka ba na réunion ba jeune, tindaka ba na église, ya mike na tongo la muki, o tindi ba onde kodim. So mono zoko kato ki moni moniteur na bango. Webi siete papa tala mwana ndenga zoko sa boyé. Babanga kabaza bana. O mona ki changement ekokota na bana. Bandeko tokomi na suka ya émission na biso na sepel na bato nyonso bazalaki branché pour na kolanda biso et nazopesa merci mingi na maman nanga mi amai Patience Bileki bisika zali na France na pesi mbote ma sponsor na lingaro mingi Malaika Sengeni ami amai ya apuyaka toujours aller de l'avant naza na sima nao na lingi mingi tika Nzambe apambola batu nyonso basoutenaka ngai et merci na église à Beth Shalom avec le pasteur Théo Kisungu tozo sala musala makasi. Merci na batu nyonso bazolanda biso na kosepela mingi na ba commentaire na bino na sujet ototi kolobela esika erreur ezali oyebisi biso tokobongisa po toza toujours wana pona bino pe bozana pona biso esika mabe ezali tokobongisa. Nul n'est parfait. De gros bisous à vous. À la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.